Congo France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition, mesdames et messieurs, partout au monde, vous nous suivez grâce à Entre nous. C'est Magazine du Peuple qui vous permet au moins de vous rester au centre de l'actualité. Évidemment, l'actualité musicale, politique, nous revenons chaque semaine avec un invité, avec un nouveau sujet, une actualité de plus. Voilà pourquoi Lelo Tosolana, frère Michonoka, qui nous revient de Londres, et moi, Nzambé. Bon Nzambé, toujours 100% Nzambé. Bon retour au pays et bonjour. Bonjour mon frère Raphaël Walukonki. Nous avons le plaisir à trouver aux émissions Entre nous. Magazine plutôt Entre nous. Alors, parce qu'il y a un système à la vérité. Au lieu de la vérité, na souka lelo to bandana o li bandeli. Entre nous soit dit frère Michonoka. Apparemment, aux arana moi sentiment aux arana ba musicien mokili trop hein. N'invite sur mon amadiana musicien ya mokili. Une fois on a retour nayo, ok, rendre hommage à Papa Wemba, et c'est par rapport à affinité vous avez qu'il a en haut de son vivant ou quoi? Te boisa Papa Wemba na ezali kinkestere menea. Bon moni ba baza ba icône ya musique ya mboka na biso ezati reposo sambela au sein de l'hypocrisie. Donc moi je n'aime pas de faire l'hypocrisie. Donc avant on a comme ressemblera nous avons une fanatique à Papa Wemba et puis Kester et puis nous avons fanatique à musique na biso ya Congo. Donc avant là donc eza mabete toza binemite lokozo kabola biso. Moi je prêche la parole de Dieu, bango bazo prêcher na bango société. Donc différence ezaka wana bon. Gros appel à frère nayo, n'a pas exemple soit bête en musique populaire, yo bête en musique chrétienne, robot ya été. Tout frère nous a moyibi, yo sambila exemple na pasteur mazana ndeko nazali moyibi, toi na serre na saka kindumba robot ya été, robot ndeko noté c'est ça. Siko no lobi ke moza ba frère oza pe fan na musique na ba on a moi question mo yelinga. Ndé par exemple Hermo so tamola karbo Hermo ka pe muchikibara. Te bonga benza obike ton robi nazalaka susté parce que nazalaki fan ya musique on est fan de Papa Wemba, fan ya Koffi Olomide, King Kester Menea bango tout musique na biso ka mais musique à malamu mais lelo pa nga na yoka ngo benza au moins temps na vu conversion nga na yoka ngo benza souté mais son abi na yoka ngo le souté zane na somba kango le souté mais ko yoka to ko vivre en hypocrisie pour na yoka ngo parce que net place to zawa soko ke place moko be na télévision zotala ba check clip na zapete et noge na otala pour na zapete pour une télévision et za télévision mon monument tantine morobo kangami zote au le bon nom de Jésus pété te na kangami souté muta lo babonga zo miko sapenza parce que et lobi na ngo rien conviction na onde mutu et ça très important mais na otala parce que to les gars na ba bart na kota bart mais so na le kana voiture na yoka musique ngo zo beta so na bisko na ke lia taba ngazo na mnanga lia taba place ba lia ba chrétien à la ratin na ogeni place na olia tabananga ba beta musique na bango ezo concerné tinganga na concerné ni loko nga na za kolia musique ezo beta nango na zo ka ke se Koffi Olomide na zo ka ke se Weranson se Jibe Mpiana na zo yokananga mais soko ye shenga na ndaku na ngai toyoka 100% Nzambe toyoka musique gospel. Voilà siko tokine na moi hein to ozasko à l'aise hein. Alors voilà pourquoi tout notre soit appelé au Morobo il y a un temps artiste et musicien moko même moment ba passer mingi ya Kongo soko moni passer robika yoka musique ya mokilité pour na mona za passer à Lokuta parce que toi na Congo awa tozana ba bar ba terrasse o le kana voiture na oyoka ngo même na radio nae amuke passer ngo penza aza Angelou donc radio nae achakaka chaîne ya ba chrétien akina télévision nae ina ndaku nae atalaka ba chaîne kaka ya ba chrétien donc c'est katalaka ni information ba chaîne mususu te donc wana beno komi Angelou
Non, serment à Christ, na beau temps à combo. Tout n'est pas habitué la moine, ou bien habitué la moine. Il arrive aussi des fois comme habitué plus bon. Beau tromper, bisora gato, vraiment, c'est vrai vraiment. Te wana ser wana mikosi parce que moni chala moine dans azobeta déjà ba dunga na zana ko ba na zana école primaire to na zana secondaire. Tant chala moine azo régner na ba poto kuna. Siko so ibatuni ngago ebi chala moine. Nalo bana ebi chala moine te wana pa na mikosi. Soko tuni lobake na chala mwana zaka même ikona mboko na ba maman mbili ya belle tout ça to yebi bango soki mutorobi yebi ete en tout cas wana ser wana mikosi seka utaki mboka utaki azaka na village même ata ba pigme ba oye ba chala mwana boye na yebi te ser ngo so utena na planète nini. Voilà, je profite à cette occasion pour lancer un clin d'œil spécial à celui qu'on appelle le normaliseur et Matou Idole depuis Suède. Salutations spéciales à maman Déborah Bofando. Je pense à toi l'incontournable, bon séjour à Kinshasa et bon retour parce que tu es toujours puissant et tu restes toujours et Babi à Simbakate. Ya Willy Moucheni, bon retour à Kinshasa. Fra Michonoka. Tout sur le album nayo 100% Nzambe et cet album Oebimi déjà et Moniba Journango avec beaucoup de featuring. Inspiration d'abord et album nayo Zakinin. Bon moninga tango appel nangé ya kiming nazaki na vision na beta musique ming international parce que ngana bandaki na rap na bandaki sa rap gospel tant na sali rap gospel bon na bungi suko na loba na bunga parce que fana continuer ba style na ba R&B parce que na za makas na rap na si batu obaye ba rap na ngal bosu na saka Judgment Day soki bangi baye bana saka nze momo pona Jean-Pierre Bemba nze momo na sala Jean-Pierre Bemba innocent kuna ngana zo rapper na rapper parce que rap ndeza domaine na makas mingi nde vision na ngeza ki mingi na beta musique internationale bon na ko na musique ya biso ya mboka ya Congo te musique ya Nzambi ponga tika obeta musique ya mokilité nde suba ya bio na côté wana pe te en tout cas oya na chiffre na na beta te mais on a Londres abiki yo za païen bon wana kaka bon frère on a évité parce que ceux qui n'a pas pagan parce que moi je suis serviteur de Dieu lobinae frère on a ko lobane na za païen. En tout cas, Esaïo, Mutulubi naza païen. Bao bavanda rapé. Ni sap makasi babloko ko beta kolata otikate. En tout cas, bon moni nakoloba ndenge no moni bilamba moni Yesu penza totama mabilamba te. Le problème est très important za misala. Babi musala na Nzambe bakoyeba ye na misala na ye. Parce que bato bazala na quartier na ngana vana na Grande-Bretagne. Nde bango bako témoigner na misala nga. Mais bato bazo juger nga kaka na coutrement tout ça bon. Au moins Bible zo bana biso to na Bible bi elenge. Sepela na kibolenge na yo kasi oyebaka okoyeba okoleka na jugement. Donc ngai naza frère Michonoka, il faut na sepela. Donc naza mutoto na sepela so na zumbongo, il faut na somba voiture à kitoko, il faut na la telamba bien, il faut na kunangeza la bien équipé donc non moyen nanga nazo sepela na kibolenge nanga mais dans l'entretemps nazo banga Nzambe pour na yebiki un jour na koleka na jugement. Ko sepela na kibolenge nanga so na zumbongo na sombi costume nanga bien na lati fashion nanga te na sumu kite ko sumu kezali sikoyo eza ba masumu eza bandenge belé naza parfait na ba défaut nanga ba qualité nanga mais ko sumu keza ba lolenge belé mais ko latela mbeza lisumu te ko latela mba eza nango lisumu te parce que au monde net na koloba au monde mabeza na biso ba congolais tozo il faut évoluer après tout le monde doit évoluer et ça na pasteur moko bo mission moko chrétien comme ni Kirk Franklin soko moni Kirk Franklin a ça même featuring na R. Kelly mais so ezanga na sali featuring na mission na biso moko populaire ba ko critiquer nga so itozu mission moko to bien miko za pasteur taille c'est un pasteur américain ninga zo beta musique accoutrement na ye azu même ba kagula zo lata zo ba pasteur mais à une église comme il y a 10 000 membres aux États-Unis. Donc le problème est que nous Congolais, tout jijaka na apparence, l'apparence est trompeuse, tout jijaka na misala. Misala ni mishono kasaka
na makambo ya Nzambe. Est-ce que mission no kazana bolingo, l'amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là c'est très important et pas Nzambe l'amour. L'amour wana to e bango ce qu'on a misala. Pourquoi vous allez lever aux amour mais misala aux ana misala mabe, aux ana misala malamti. Donc mon frère Raphaël et là c'est très important za misala. Voilà, c'est une bonne réponse plutôt parce que Asie asiatique, la meuf qui dérange depuis la France, Babano Zelara réponse Wanawabi. Est-ce que vraiment bon l'a monté ma complètement? Donc voilà, Babi Misala Raka. Donc il faut toujours juger plus na Misala. Cet album, l'inspiration Bando le Banzabe m'a convaincu que au Salango, mais tout le monde dit bah featuring mon sous ba doyen, ba pionnier, ba colonne en musique chrétienne. Des types PP qui va là. En fait, des aguinés, cette facilité à featuring et tout. Bon, merci mon frère. Faut mon temps ça qui album nango va bien oui donc sur il marche qui bien à niveau national et puis international. Et nous moment na ça qui kuna comme en vérité. On a zoté ba pasteur. Comment nga mutu oyo na saka mabe na ke noter ka susu ba pasteur. C'est que avant nous olongo la poti na lisu na yo et na lisu muninga. Il faut banana na oya yo seke na mitali pena nunga moko bagage naza parfaite mais na mitali eloko ni to ko porter na église ya Nzambe oyo ya malamu so ba passer bazo porter mingi ya mabe yango mo na saki nzembo liboso en vérité et marcha qui très bien ba to sepela ki nango nde fallait na sala remix parce que mo ni ba pasteur bazo sa ba bien belé so ko lo ba no nzembo ba pasteur o sala nzembo ya 100 minutes. Il y a 5 minutes à rater ce que Nabaki photo salango sukoyo na deuxième version et qu'on a la première version. Donc il y a Nabaki bon il faut na sala featuring na ko sa tout ça la nanani. Neko mona ya PPP a telemela makambu o ba passer basalaka parce que l'album na ye moko le kai manze momo bingambe ba kwei do bingambe zo binga ba passer ba kwei ba passer congolais ba bungi nzela ba passer congolais bazo sala sunenge pena Yesu esengelité ndena bi bon lokola ye pazana likanisi wana na ngai so to sali featuring e ko sala bien na kendeki na contacter et pas naïe na soloni ya pepe na zali kanisi tout ça la featuring et là on a kama ki minga hésita kité apprécier ki ayobi na tindele maquette ayoki maquette place senga ki a corriger apporter oyo implice attaque grand frère et puis expérience azana ngona musique même expérience à koyemba même expérience pe ya nde baba ancien apporter expérience na maloba apporter expérience na artistique na nini wana nde to yaki kosala featuring watu bengi en vérité oyo ngazo tuna mituna yaza ko répondre. Mais pour s'attaquer on dirait moi je on a une basala question-réponse au Toyoka Yoka Batumso basala question-réponse c'était pour dénicher de vérité ou bien ça ba vérité. Mais pourquoi vous attaquez toujours au pasteur alors que ba musicien peut batubalobara trop sur ba musicien d'abord? Bon, mon frère Raphaël, moi, si on a comme un cas pasteur, moi, moi, kanda mingi, au moni peuple congolais soit souffrir les lots. Contribution au team na pasteur. Au moins même tous les politiciens, bazo samabe tout ça. Mais pasteur na biso, ceux qui bazala qui modèle, mais mboko eza bien. Parce que ce que tali na Bible avant roi, bazala ko consulter ba prophète. Mais lelo on a mboka na biso Congo au lieu roi ba consultaka barua ba consulter ba pasteur au contraire na Congo aux hommes ba pasteur ba komi ko consulter ba konzi donc azo que n'est pas mon konzi azo que n'est pas matolo azo que n'est pas mon konzi à continuer mamba politique ko soutenir une parti politique moko azani kota peuple té nzoka nde ye fazala au milieu du village ceux qui me konza sali mabe avec ko pesa message en Nzambe que boye siko ba konzi ya mboka bazo banga su ba pasteur ba mona ba venturier ba lingi mbongo bazo sali loko mokote et loko on a ce que sali que biso to telemela parce que à part non musique je suis un activiste muto abundela mboka nae donc na biyango pesa kanda ke ba passer ba bungi nzela siko il faut to zong sa bango na nzela loko la attaque na sa chantre na ye mané na pesa exemple que mboka premièrement ceux qui peuple congolais ont souffert et où tu n'as pas pasteur faut pas modèle
ba modèle bato bazo banga nzambe po pasteur soka ko yebisa mokonza mboka to ministre to nani ke nzamba lobi soko sali likambo ko frapper yo soki baza ba pasteur ba osela nzamba solo pe mokonza sali bongo pe nzamba frapper okomona bakonzi bakozonga pe na nzela donc ezana ba pasteur bazo accompagner bakonzi na ndenga mabe ole ba accompagner bakonzi na ndenga malamu donc yango moni babi ezo salama mingi yango ngai nzamba inspiré ki ngana yemba bango nazwi courage parce que courage wana pesa mena mutu nyonso tipo ko yemba ba passer minene bazana mboka o pe bako salope mabe baza influent na gouvernement. Bon, tout ça, baza influent na gouvernement, bamsu ba koma pe ba membre ba comme to beta ki otan oye na Kinshasa. Bon, parce que nazwa ki ba message moko anonyme, babi nanga il faut longola ba clip na ba pasteur na TV, en plus soko continuer na ba mission ko ba mamba ba pasteur, donc to ko sala yo mabe. Nde na kutana na miskad moko we te ko leka na côté ya Izam na butu o bakara nga na butu o babetaka ngai nzete na zoka choc na loboko, mais moi je continue toujours à prêcher la parole de Dieu côté ya bango bazonga na nzela. Babi nzambe pe abongwani te tokotana ba parce que babi batumusu ba ça nga Raphaël, toi t'es pas trop religieux et tout ma plus ba musicien mokilier ba comment traiter biso le roi biso ne ba démon de to éviter vraiment nzambe ga mta jara batu batala ra nde bilongi donc fa mishonoka nzamba bongwani to nzamba zaka moko o bato to sambela o bando sambela depuis parce qu'à l'époque ya kala Eli akokaki okende pa na habité roi na bango ko annoncer mauvaise nouvelle habité neti par exemple akepa Mouna président ba cameraman nyonso habité Mouna Mandé Sili. Mais Lelo, pourquoi ça s'est fait plus? Elisa Kendeki par roi Akab. Donc pourquoi Bananzambe bossa beaucoup mo bang on dirait nzamba osa et sous ou que Dieu a changé en fait. Bon, kasi yango moni na uti koloba parce que bon moni nzambe nde baba rabbi ne change pas. Donc c'est que nzamba changera ti. Nzamba change mais et à la place moko pe nzambe pas changer. Na Bible son na bombo nzamba lobi na kotia lisusu makanisi nanga na mutu te po mutu azaka mutu seke nzamba azali kotia makanisi ne ezanga ite eza na Bible tango nzamba betisi mbula ya Noé eza na passage moko lobi nzamba lobi na kotia lisusu makanisi na ngai na mutu te po mutu azaka mutu seke nzambe n'évitez soka se repentir n'évitez soka changer bon en tout cas ba baza ba philosophe ba to ba kende ba benga o ba sa ba théologie ba me kana expliquer et le ngai ka kezana ngaka na ye kaka nzamba changer pour la bino surtout ba na France ça s'est fait en fait na Congo na Afrique on dirait bolobela les sous-souté on dirait Elias aika ka mythe moro leka ki et servi bino exemple était mais so que y na malachinde keba pasteur avant de le verser prière mubimba, vie mubimba, so malachi, pesa dimnayo, pesa babobo offrande. Mais quand il faut parler aux autorités en Mboka, où il y a le roi Elio Ebisae, Mouna président ba cameraman Mandé Sili. Bon, yango mo ina so ba tuba ki nzembo taw na uti koloba déjà na sinalobi ke na kala bazo consulter ba roi so problème mon toi na problème suko il y a des problèmes toujours que nango ya élection problème d'élection problème ya alternance ce que ça qui na tangwa kala et ça qu'on a tangwa kala te pas nzamba lobaka neti lelo nzamba zo lobane magazo loba ya bakake zo betate ndinga lobela ba Moïse mais nzamba zo parler na ba prophétie na ba vision ceux qui bazaki penda ba vrai serviteur de Dieu même ba mi benga ba prophète ba webi sabsonga tunaki question ba yebi sabiso le 19 décembre et loko ni nekoleka na Congo un vrai prophète nzamba azo préciser temps jour makambutu mena mona ki prophète moko ya lokuta aleki na télévision zo bake ndenge za boye ba mindele bangi ba boma Joseph Kabila donc biso photo sambela donc mais comment yo prophète de la ce qui prophète okendo wale za prophétie mindele ba place ni mindele ba boma Joseph Kabila Dieu yela biso prophétie que le 19 décembre, ce qui alternance c'est salamité, nzamba lobi et loko boy ko salam. Ce qui nzamba koloba contre le président de la République, oye bisie. Ce qui nzamba koloba pour le président de la République, donc oye bisie biso que nzamba lobi te pour le président de la République, on nzambe aza contre le président de la République. Voilà de Togo, mais il faut la précis, na temps, na jour, na heure parce que professeur nzambe za vaguité. Oye boyenet na kopes exemple
ba maman na kati église maman moko azana azoka libumu pasi. Mais si vous maman zoka libumu pasi mais tu dis que ba maman ne va pas problème ba ventre ba ba limisa ba problème ba règle. Si vous combien de mamans dans une église ba na problème ba ventre. Déjà aussi déjà prophétie. Donc prophétie il faut en temps, na jour, na heure et ça la précis. Donc yango mo soto zongi yango mo ngai penda ba sala nzambe ya Congo. En tout cas, o nyoso ba tondisa ba stade ba stade des martyrs, ba stade du 20 mai, ba esplanade ndima bangote. Baza ba fo ba pasteur parce que ndima ka bangote. Baza na bango ba fo na lo bakango na bangate parce que so ba ki ba vrai ba passer moi attaque activiste tant tout le monde a peuple congolais a souffert, l'église est belée, tous ont prié trop. Mais comment tous ont souffert, ce qu'on a pénible. Là je parle d'attaque activiste. Aucun a pénible, Congo est à l'échec. Le peuple congolais a un salaire à l'échec dans le monde. Mais nous sommes les pays les plus riches. Mais comment le peuple congolais a pénible tout ça? Donc je suis mais tous ensemble là. Ebele mais nzambe pe lokwa zaka nzamba mawa abatela ka peuple congolais tam suna bitumba moi bitumbe kota na mboka ezate mais tozo continuer ka na souffrance basel na nzambe bobo mwana boko mosela nzambe ya solo au moins soto lobaka ngo parce que to na souci ya mboka o biso au moins na mboko biso mission ka fa to za pe ba patron na Congo ko za patron faut za politicien yango mutu nyoso kominga na boule akoma politicien mais nzoka nena ba mboka poto jouer à l'équipe politicien na mbongo boxer à l'équipe politicienne en bon. Donc, je pose un message particulier, ne Moussal Nzambe le roi Eli. Le bénéfice entre nous, bah continuer voilà. Bon, ceux qui te lobby attaque Eli, ils ont alternance. Au moins, ils ont alternance, alternance ils ont salama. Et là, au sein de président Joseph Kabila, ça sali 16 ans déjà sali déjà au Nzambe, à Tindaki, il est à Sala, à Sali, mais place Yasuki, Moutoumousous a remplacé. Il y a un message, il y a prophétie, parce que moi, je ne suis pas prophète. Moi, on a adressé le président de la République, ils ont l'alternance, article le président en vie, Ndebalbaga na Sénat, lobby peto batoza na ex-président na biso. Mais alanda bato bazo kosa kosa été, o bazate, o picle nini. On a toujours moi synthèse na pesi conseil na président de la République. Soki bato ba pesi conseil té, nga na pesi conseil, tongi to mona na Sénat, tongi to mona lobby pe ex-président de to mona pe na ba Ghana et ozala penza malam mingla je na pesi attaque congolais. Mais non attaque un prophète parce que nga na za prophète ité na ebité lo nini, o e salama le 19 décembre ou après ou avant. D'accord. Tout comme Nasuka entretien Abisso, frère Michono Kande, to yambayo, serment haïtien un message moro. Donc tout comme Nasuka. Oui. Donc entre nous soit dit vérité moro ya suka, de tout anango, et bandelipe Nasuka, le serment atine un message na. Donc nako bimsango pe entre nous. Te oko bimsango problème ezate. Vérité vraiment. Vérité pe na bimisa. Sans parler là, on a un problème, bon, en tout cas, nous merci. Mon salaire. Tu sais, si vous vérité, c'est la routine de la race. Ils appellent déception un peu indimaraka. Ils appellent moi système angunda, ne basa lanza mais umsuba beta angunda. En tout cas, le bac a robanga te donc le bas sur un message c'est en tout cas nous avons prêt pour nous recevoir un message nous que ça l'a plaisir à trop. Donc autant caméra, nous sommes dans la vérité na biso. OK. Femme Michaud bangate. Donc femme Michaud ebsengaka tout simplement na ebisayo. Vérité. Donc à Ebisinga na Ebisao frère Michaud Noka à ces la musique nao félicitations on continue comme ça et ce sont des fleurs au bois qui lui et voilà. Donc comme la souk édition na biso ko le ba un mois souka na batos voilà. En tout cas merci ming na pesi batunyo so balinga frère Michaud Noka naza na studio nde naza na kina naza pe na studio nazo sala et au moins nde tozwa ki à l'occurrence pour na limbisa mamuke ba clip nangele kan ba trace gospel ba chaîne internationale ba Nollywood ba GM ebele tozwa ki contrat mona ba Nigérien nazo sala nazo préparer générique moko on a bengango cette fois-ci mais eza na bengango Congolo international parce que si on a comme évoluer mingi na monde international dans le monde international clip il faut dans la qualité kitoko minutage ils ont réduit puis instrumental penza ils ont koloba donc tous ont préparé générique na biso cette fois-ci tant on a bengi Congolo international il ngo la ba congolais pe ba kubina ba étranger pe
bakobina. En tout cas, Batunyo Soubolinga émission entre nous. Na Pespino Mbote Bisika, vous allez que Dieu vous bénisse. Entre nous, c'est la grande pointure d'actualité, évidemment. Messieurs et dames, retrouvez-nous déjà, nouvelle formule, déjà, bon retour à Kinshasa, il faut pointer aussi à Kinshasa. Chaque mardi, à partir de 11h sur B1 Télévision, le reste sur www Congo France. Eh bien, merci à toi, mon boss. Je suis Didi Dipumba, l'homme à la belle taille. Je salue déjà de toutes les personnes, hein, la famille Walukonka, toutes les personnes qui aiment Raphaël Walukonka. On est là pour parler surtout actualité et surtout le groupe Retrouvailles, amis de Raphaël Walukonka. On se retrouve trop prochainement avec une autre actualité, un autre invité pour parler d'autres choses intéressantes. Merci à toi, Mouna, le président de tous les caméramans pour la presse de vie. Merci à cet espace aussi, hein, BM, oui, Ambibiso Lelo, tout ça l'émission, et na cadre Kitoko Boye et ma personnel et y compris chef Nani. Donc salutations à tout le monde. Alors voilà, ça n'est fini pour cette édition. Au revoir. Trop prochainement, on se retrouve pour un prochain numéro. Au revoir. Congo France. Congo France.com